Triste nouvelle, triste réalité, la famille. Balobi liwa ndelikambo. Liwa eyaka, liwa moyen opusango ezalakate. Tango liwa eyaka surtout kotoke na porte moyen obo ya kufungola ezalakapete. Donc ezaka bongo liwa ezaka ka réalité ya mokili. Ezaka ka réalité ya ndenge surtout makambo etambola kanango na mokili. Salut, salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na ye penza na sangomoko ya mawa, sangomoko ya pasi, sangomoko ezolelisa, pas possible. Liwa na ba comédienne, liwa na ba actrice ya Afrique na biso bandeko nanga ezosala pasi makasi na motema. Avant tokota na cause ya liwa, to source yango ya liwa wana, ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois, ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas chaîne abana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokoso makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka nanga chaque jour ezalaka bien soki ozolandaka Étoile Inès TV zala na yo ya kovanda. Zwa penza mai na yo tiaka pembeni place ovandi bandeko nanga, tia mwa jus na yo, tia mwa sucre na yo. Nga na lobaka nanga nga moko keno eo dépendre ka na yo moko oyo linga komela. Tia yango pembeni kote mosusu ozomelaka. Bandeko nanga lelo ya kolia to kolia te parce que ceux qui tozo lobela makambo ya mawa boye sango plutôt ya mawa bandeko nanga moyen to liaka ezalaka te. Esalaka pasi komona batu na biso mutu na biso oya bando sekisaka biso bando sepelisaka biso soki akoti sur scène mutu nyonso sepeli lelo aza lisusu te bandeko nanga esalaka pasi yango moyen to ya koliaka ekozala te. Bandeko nanga tango zolandaka wana salaka mwa effort ya kosalaka partage na 5, 10, 15, 20 personnes na WhatsApp na yo, na Facebook na yo, kandenge zalaka. Kosala penza Étoile Inès TV kitoko wapi. Salaka biso kitoko penza makasi na système moko ya tokoso makasi. Bandeko nanga sango moko ya mawa eosala pasi. News wana artiste na biso to comédienne na biso akufaki depuis lobby le 26 mais comme d'habitude akufaki na butu information eyaki na tongo nde bayaki ko lancer mais comme d'habitude biso tolinga tozala na biso pressé te que non soki makambo kwei mbala moko biso pe toye ko annoncer yango te. Tolingaka tozwa nanu ba information nyonso sur la personne et puis toye tosali information na biso na ndenge moko ya kitoko. Bandeko nanga avant tokota kuna na kolinga nanu na souhaiter ba meilleur V na balandi nyonso ya Étoile Inès TV. Ba o nyonso balandaka biso en tout cas meilleur V de partout, meilleur V surtout. Bonne année, joyeux Noël na système moko ya kitoko mingi makasi. Grand merci surtout na balandi nyonso ya Étoile Inès TV. Ba o nyonso bazwaka penza ta na bango pona kolandaka biso. Ba o nyonso surtout to bando travailler na bango ensemble sur objectif na biso ya osalaka partage. Merci na bino tomo na misala bandeko nanga kandenge zokende kitoko wapi na système moko ya bien mingi makasi. Bandeko nanga tozonga na sango na biso ya mawa na boyi nanga kokota penza na makambo ebele te mais tokota mbala moko
Na mwa information na biso bandeko na ngai ezosala pasi. Ebele ya bato bakoya kotuna Étoile Nines TV pourquoi otie photo ya Ebakata Zolila, pourquoi otie photo ya Mama Mao, pourquoi otie photo ya Mimi Kabongo la fille de ouf, pourquoi otie photo ya Martini Mosantu, pourquoi otie photo ya Ndeko na biso na kombo ya Marie Ines. Eza nini yo lobaka mutu oya kufi bandeko na ngai. Mutu oto lobela lelo oya kufi aza congolaise te mais aza africaine. Toyebi ke tant de personnes na chaîne abiso ezate ke no ka ba congolais ndi balandaka biso non. Il y a même des Camerounais, des Ivoiriens, balandaka biso bandeko nanga. Yango tomimaka makambo nyonso ka ndenge ezalaka. Soki na Côte d'Ivoire makambo eza tokoya nango sur Étoile Nines TV. Soki na Cameroun eza ya koyinda tokoya nango na Étoile Nines TV. Bandeko nanga soki na tie ba photo ya ba comédienne mosusu, c'est parce que eza makambo oyo etali makambo ya ba comédien, makambo ya théâtre. Yango biso nyonso toza ba africain donc yango tokoya kotia ba photo kandenge tambulaka kandenge kendaka na système moko ya bien. Je m'excuse pour na batu o na obetisa mabaku toyebi ke ebele ya batu balinga kaka mutu oya kufi tiaka photo na ye mais ezande musala ndenge ekendaka bandeko nanga donc moi ba photo ya batu mosusu totiaka toujours pour que musala ekende nango liboso. Na kovanda ka boye baye kopesa biso sango ya mawa bandeko nanga. Kala mingi te tokota na 2024 mais ba sango ya mawa ezotika biso te. Na Cameroun bandeko nanga baza na matanga moko ya makasi. Matanga ya nini? Moko ya ba actrice na bango to comédienne na bango na kombo ya Marie Ines Ayongo. Ayongo bandeko nanga auti kokufa akufaki depuis le mardi le 26 tango akufaki information wana bapanzaki yango nanu te parce que bazalaki besoin kandenge ezalaka na mwa ba information bayaki ko annoncer nouvelle wana lelo na tongo tango pe bayaki ko annoncer bandeko nanga biso pe tozwaki déjà information kandenge na lobaki na ibandeli mosusu tozalaka pressé te ya koya kopesa information soki toza na mwa ba information exacte te. Bandeko nanga selon source d'information o bapesi biso deux raisons ya oyo esalike actrice na biso depuis Cameroun akufi. Eloko liboso selon moko ya ba journaliste camerounais o bazalaki un peu proche na comédienne to actrice Marie Ines Ayonga. Bandeko nanga alobi keno depuis l'année passée comédienne Marie Ines abandaki kobela makasi abelaki penza mais ba maladie wana ezaki ba maladie moko inexplicable. Donc ata soki baki epa ya docteur akomona maladie te mais azobela donc ba maladie na ye ezalaki nde bongo. Sikoyo pona bango depuis l'année passée babandaki kokanisa peut-être que non année passée plutôt elingaki silate mais gloire au Seigneur année wana esilaki année oya 2024 pona bango bamonaki mwa changement abandaki lisusu ko bela te donc ko bela ya pamba te quand même toyebi ke chaque année mutu nyonso tu au mona ta mwa 2 jours olamuki na yo bien o libumu ezosala pasi muto ezosala pasi babiloko ya bongo siko yango ba maladie mwa mike ya 2023 oyo abandaki kobela sikoyo pona ye alobi eza kaka ba malaise moko ya mike oyo esalike comédienne oyo akufa mais source mosusu bandeko nanga elobi ke non ndenge eza boye source liwa na ye eza ba empoisonnaki ye epai ya ba collègue na ye ba collègue de travail ba collègue de service batu ba empoisonné ye donc batiaki poison na biloko na ye ya kolia yango esalaki keno tango aliaki wana libumu pasi ememaki ye na nini na liwa. Ebele ya batu bakozala na besoin surtout ya koyeba to peut-être nanu bayoka yo ete
parce que aza star moko munene. La plupart ya ba congolais ba yebiye ba to poto surtout parce que la plupart ya ba congolais o bazalaka surtout na poto balinga kolanda mingi ba série na ba YouTube tala kaka donc ko surtout ceux qui mutu aza na moi tant na ye libre aza na ilo côté ya ko salomona ka tie ba série ya komi kolanda et c'est que ça biso mingi biso to yebika ba série ya ba ivoirien yango totala ka penza mingi mais ba camerounais pe ba sala ka ba film moko ya kitoko bande konanga pona ba oyo ba kozala na posa ya komona Marie Ines Ayonga ndenge abandaki ko jouer boko taka na YouTube bande konanga boko makaka d'ailleurs film na ye oyo azo jouer mikolo yo film oyo cartona makasi bande konanga na 2023 oyo eza na titre ya Les secrets de l'amour. Ce qui bokomika film Les secrets de l'amour bande konanga bokomika ka Les secrets de l'amour film camerounais. En tout cas, la famille Bokendota, la film wana, cette femme s'incarne bande konanga na niveau moko pas possible. Abandaki ko sala penza fierté ya Afrique. Tokoti ko loba bongo, abandaki ko jouer kitoko penza mingi makasi. Et d'ailleurs, la plupart des personnes babosana ki kombo na ye ya Marie Ines. Babando benga ye mingi ka Natasha parce que ezana ba film moko oyo a jouaki ba pesa ki ye kombo ya Natasha. Titre film wana eza Le Jugement. Soki bokomika Le Jugement film camerounais bande konanga kuna nde bokendo mona kenon fi oyo penza abandaki ko s'incarner na niveau moko pas possible. À part ça, la famille Marie Ines abotamaki na famille à 9 enfants et elle était la 4e de sa famille. Donc azaki na baleki na ye 5, azaki na bayaya na ye misatu kandenge zalaka. Abotaki pe na minito kandenge akufi bande konanga atiki mwana moko ya mobali un petit garçon bapesaki biso âge na yete bapesaki biso âge na yete la famille yango bomoni ke tomemaki ye na tokoki jamais plutôt koyebisa bino te ke non aza na âge tel te donc balobi kaka un petit garçon oyo atikaki. Parmi ba film bande konanga oyo esalaki kenon tant de personnes bayaki koyeba Marie Ines Ayonga bande konanga film liboso ezalaki na 2021 bande konanga eza na titre ya Les secrets de la mort. Film wana penza esalaki ke ebele ya batu bayaki koyeba ye mingi et puis film mosusu le coup de tonnerre film wana pe etombola ki mwana mwasi oyo na niveau moko pas possible. Soki boza na posa ya ko mona penza place a jouaka boko makaka ba titre ba film neti L'argent soigne, Les secrets d'amour, Le jugement, Coup de ténor, Le secret de la mort. Eza tellement ba film oyo etombola ye pas possible. Abandaki na yeba makambo na ya ba film c'était en 2012 nde penza abandaki ba makambo ya film mais ayaki koyebana ayaki koya na population ya makasi na 2017 nde popularité na ye etombwamaki na niveau moko pas possible. Yango bande konanga toyaki kopesa bino kaka information. Nos sincères condoléances surtout à tous les Camerounais, Camerounais nyonso o balandaka Etoile Nines TV. En tout cas, je présente mes condoléances et surtout mes condoléances à la famille biologique de notre comédienne Marie Ines Ayonga. Et nous souhaitons aussi que son âme aussi repose en paix. Baloba toujours que non. Comédien to acteur actrice akufakate parce que ba œuvre na ye etikalaka. Chaque fois que to bando mona ba film na ye to banda toujours et encore ko si rappelaka na ye. Et osala pasi penza na motema et osala pasi na motema bande kunanga. Donc yango na mimila kibino Kanenge zalaka, biso nyonso to partager, to lela ensemble avec nos frères et sœurs camerounais na système moko ya bien mingi makasi. Bande konanga kandenge tolobaka chaque jour. Etoile Nines TV ayaka toujours et encore
na batoli soki tolobela makambo ya matanga bongo batoli na biso pe ekota kaka na matanga. Chers compatriotes, chers abonnés, chers bouchou, vanité de vanité yango Bible yango moko ezoyebisaka biso vanité de vanité. Bande konanga biso nyonso tomata tokita un jour tokokufaka. Yango toyebaka premièrement ndenge nini ya kotambolaka. Ndenge nini bande konanga ya kotambolaka. Yeba deja place nyonso za place nyonso zo landaka Étoile Nines TV. Yeba keno soki na tamboli mabe li felozo zelangai. Soki na tamboli bien lola pe ezo zelangai. Alors bande konanga toyebaka place nini ya kotiaka ba makolo na biso. Toyebaka surtout place nini ya kotambolaka. Mokili ezo kende mabe mingi makasi. Quand ndenge na pesi information bongo bino moko bolandi liwa na ye bien ke ye na ba source mibale. Soki tokoti bien na makambo o journaliste o yazalaki tellement proche na ye ndenge alobiki ya bando bela. Mosusu ba maladie mosusu ezala ba maladie moko ya molili toyebaka te. Pourquoi il y a la jalousie? Ezana batu mosusu balingaka ba mona te keno mutu a progresser, balingaka ba mona richesse a mutu te. Mutu azo travailler na ye na côté na ye trop dur. Mutu mosusu aola la kate, aosala ba répétition na ya ba film fona sala kabona sala kaboyi. Mais monde a ténèbres mona kawana te. Bango ezaka jalousie ba ya ko détruire mutu. Ba moni ke na côté wana esimba kite. Allez, toyeka deuxième source balobi que non eza poison. Poison ya wapi uti wapi ka ba collègue. Yango baloba toujours mutu oya koboma yo aza mutu mosika te ezalaka batu o baza pembeni. Bande konanga monde ya lelo eza monde te que no ba invité yo epai oke olie. Ba invité yo epai oke. Ba invité yo epai il faut kako kende. Te bande konanga biloko mosusu il faut que boya kango. Invitation nyonso tu bakendaka te. Ezana ba invitation mosusu bande konanga baboyaka. Ata soki eza ya ndenge nini ezana ba invitation mosusu baboyaka. Monde ya lelo bande konanga ekomi monde moko na ebite biso ba africain to lingana te. Lelo na kolobela ba congolais te keno ba congolais to lingana kate men lelo na kolobela penza ba africain biso ba africain to lingana kate. Pourquoi? Parce que na Afrique na biso soki totali ebele ya batu o bazo kufaka na ba poison baza ebele to kota na Congo na biso to kota na Côte d'Ivoire to kota na Sénégal to kota na Cameroun to kota na Nigeria bande konanga ba pays na Ghana kuna kutu koloba te ba poison eza kili tozo bomanaka biso na biso. Na ba pays ya mindele ba biloko ya bongo ya ba poison tomonaka ngo te. Mais ezaka ba pays na biso o ya ba Afrique bande konanga poison na niveau moko pas possible biso na biso tozo bomanaka. Alors yango na ye kosenga na biso nyonso ka ndenge ezalaka. Biso nyonso tolandaka Étoile Nines TV. Bande konanga tozala keba. Basalelaka mutu nyonso confiance te. Ezana batu mosusu bosekaka me bozala misika. Zala mosika penzo oyebike tosekaka oyebi état d'âme na ye. Oyebi état d'âme na ye te. Oyebi ye te. Bande konanga ezana batu mosusu akosekisa yo kanisi ke mutu oya lingaka nga nzoka na motema na ye asi aboma yo kala penza makasi. Alors babiloko a bongo comme d'habitude na lobaka toujours soki toyaka na ba information toyaka pona ko lamusaka biso nyonso to lamukaka ennemi na yo azaka mutu oyo aza pembeni na yo. Ennemi na yo azaka mutu oyo bosikaka na ye, mutu oyo boliaka na ye, mutu oyo bopartageaka na ye. Yende ennemi na yo. Bande kunanga tozalaka keba moko pas possible. Tozalaka keba mokili ezokende nango mabe penza makasi. Mabe penza makasi. Lelo tomona batu mosusu omona kala mukine na tongo na makanisi na ye kaka ezaka ba invité ngana kende pai moko boye na kende olia. Ba invité ngana kende sala boye.
bandeko nanga mutu oyo azo invité yo plutôt oyebi état d'âme na ye oyebi nini akaniselaka yo oyebi ndenge nini asalelaka yo bakalkile yo ntaba na ye ya bonane bandeko nanga tozala keba. Le monde est arrivé à sa fin. Monde ya lelo ekomi na makambo ebele. Monde ya lelo ekomi kobangisa. Alors eza babilo mosusu bandeko nanga tozalaka keba, tozalaka surtout souple. Toyebaka ndenge nini place nini ya kotiaka makolo na biso, place nini tokoki kotia makolo na biso te bandeko na ngai. Tomiyebelaka deja bongo. Monde oyo ekomi ka monde moko ekomi na makambo ebele. Soki tozo yeba te yango tomona bato ba okufa lelo mtu akufi au poison, lobi kuna mtu akufi au poison, lobi kuna mtu akufi au poison. Donc chaque jour bato ba okufa kana ba poison. Biso peto la muka na système moko ya bien mingi bandeko nanga ya bien mingi makasi. Bandeko nanga comme d'habitude na olingana nuna pesa bambote avant toko mapenza na suka penza makambo na biso ya lelo. Na olingana nuna pesa bambote nanga na ye moko Linda Bukulu depuis Sénégal. Na pesi yo bambote talaka yo mwasi Nzambe na pesi yo bambote nanga na ye moko noko ya bana tonton héritier yola. Na pesi yo bambote plutôt bisika nyonso olandaka Étoile Nines TV. Bambote nanga na mama Vicky Mbonzo depuis Sénégal. Je m'excuse, na pesi bambote na mama Vicky. Bambote nanga tellement batoropesa bambote baza ibele Bambote nanga na yemoko madame Inès J'aime Antonia depuis France. Bambote na yo yango wana. Bambote nanga na yemoko madame Judith Diapovisa na pesi yo bambote na système moko kitoko. Bambote na yo yango wana ndeko nanga ya mwasi depuis France. Bambote nanga na mama Christine Lonongo wana na pesi yo bambote na système moko ya tokoso. Bambote nanga na ye moko mama Germaine depuis quelque part. Mama Germaine na pesi bino bambote talaka yo mama ya Baby la donja ya lila Baby la donja na niveau moko pas possible. Ye makamnyo sezalaka Baby la donja. Donc alela Baby la donja bandeko nanga ezalaka bongo soki mutu alingi yo moyen obo ya ye ezate donc ezalaka bongo. Bambote nanga surtout na balandi nyonso ya Étoile Nines TV. Ba o nyonso bazwaka ta na bango pona kolandaka biso. Madame Sidonia Siala na pesi yo bambote. Masolo ya Kati na pesi yo bambote. Donc boza na bino ebele. Mama Vicky depuis États-Unis. Mama Germaine depuis États-Unis. Pasteur Richard depuis Point Noir na pesi bino bambote. Bambote na Pasika Longi depuis Lubumbashi. Julia Mananga depuis Angola. Donc bambote penza na bino yango wana na système moko ya kitoko. Bandeko nanga fin année yango wana kandenge kendaka kandenge zalaka. Surtout na eko sensibiliser bino vie de prière ezalaka toujours et encore ya komata. Ba négligaka prière te prière basambelaka. Quel que soit que ba moment ezanango bien makamnyo sezo kende bien mais prière baloba toujours que non la prière ne tombe jamais. Donc vie de prière surtout fin année yango yo kandenge bouti kolanda émission na biso batu bazo kufa bandeko nanga à quelques jours seulement tokota na 2024 mais ba mosusu bazo kufa wana omona lisusu tango to kota na 2024 kana ebandeli ba mosusu bakokufa lisusu yango ezalaka toujours bien ya kosambelaka ya kozalaka toujours et encore na vie de prière chaque jour chaque minute et chaque seconde na système moko ya kitoko mingi makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, nous voici vraiment à la fin de notre épisode de ce soir, la famille. Tokomi na biso na suka,
ka ndenge tosalaka soki nano otiaki j'aime na yo te tia soki nano otiaki osalaki partage na yo plutôt te sala yango soki nano osalaki commentaire na yo ya rip to mes condoléances to que son âme repose en paix en tout cas sala yango bandeko nanga ekosala kitoko mingi makasi bandeko nanga permettez-moi surtout de vous dire bye 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 la famille et surtout à la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.